Bote bandeko, esengo mingi kokota kati na bandako na bino lelo kati na Matingol comme d'habitude sur Rango TV. Raphaël Ngoma présentateur na bino, en tout cas to pesi mbote na baye banso bakolanda biso la tongo ya lelo. Nako bete na bino lelo na ye na rubrique anniversaire. Rubrique anniversaire ezali bongo lelo mbala ya mbotoko sala yango kasi pona mimeseno boye bate toko banda kosala yango moto nyonso azali na anniversaire na ye akoki kocontacte biso to beta kora mikoza pona likambo etali rubrique ya anniversaire. Na suka ya émission ya lelo toko suka pe na rubrique moko ya mawa toko pesa communiqué nécrologique au boyebi bien que na Manchester pe tozali na mwa masolo ya matanga pe toko pesa bino ba détail à propos ya ba matanga oyo ezali sikoyo en cours kati na mboka Manchester. Bote na bino banso bandeko ba bolingo tongo etani Matingol mwana bandal kati na mboka Manchester. Je suis là pour vous parler, je suis là pour vous égayer, je suis là pour vous distraire, vous détendre un tout petit peu. Masolo tokobete ali lelo ezali le 10 octobre. Le 10 octobre ezali anniversaire ya Mertens Ngoma o babengi na kumo ya Nkumu Subaru. Kumu Subaru leki ya mama Georgine oyo pe akokisaki bambula il y a 2-3 jours. En tout cas na pesi na bango nyonso joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire na yo Mertens Ngoma, joyeux anniversaire na mama Georgine mazolo. Balobi yaya ya bato ya Raphaël Ngoma molobeli na bino lelo bandeko bangai leki na ngai pe yaya bakokisaki bambula na bango na mikolo boye. Mais kasi lelo ezali spécialement anniversaire ya Nkumu Subaru otobengi na kombo ya Mertens Ngoma. Il s'appelle Jules François Mertens Ngoma. Voilà, Ngoma Mbaya si vous voulez pour les gens qui le connaissent très bien. Voilà, dans une famille de 9, Mertens était né en tout cas le 10 octobre. Ya bambula moko boye na yango bandeko oyo nyonso akoza occasion ya kokwea na Facebook ya Nkumu Subaru ameka kopesa ta ba kosouhaiter ba joyeux anniversaire na ndeko na ngai leki na ngai mwana ya mama na ngai na papa na ngai Mertens Ngoma. Soki pokutani na mazolo mama na Coco Sita, mama na ba Priscilla Sita oyo azali bongo madame ya ndeko Trésor Liolo kuna na Lubumbashi. Na ngonga oyo boye Lubumbashi eza ya koyinda pamba te préparation ya le 27. Le 27 novembre famille ekokuta na bongo kati na mboka Lubumbashi. Tokozala to tokozala te eyebani te bandeko babolingo mboka pe uti kolongwa na zone rouge. Tokotara masolo wana sima. Bandeko babolingo le 27 novembre kati na Lubumbashi Trésor Liolo na mama Priscilla Sita bako sangisa ba masolo ya bango ndenge babalanaka me bakei kokenda siko na niveau ya religieux pona kolakisa na miso na nzambe pe na biso bato ya mokili na miso pe ya leta bayeba te en tout cas bango balingani na bango pe suka na bango ekomi na bonzambe babana na pe na bonzambe. Bandeko babolingo tanto otangi na bonzambe masolo ezali matata kote ya bapasteur. Bapasteur bazali na makambo oyo ezali kaka lolenge moko na bato ya mokili. Bapasteur bazali na makambo kaka ezali normal parce que bazali bato lokola biso bazali na mai pe makila na nzoto. Bapasteur oyo akoyoka yango mabe etali ye kamata mosapi mitia na liso soki ozali na problème. Soki ozali na problème te yoka kamata osabone na Rango Tsasa Rango TV nde esika ekosala biso plaisir. Soki olingi toyokana malamu eloko malonga ya kosala ezali kosabone pe kopesa biso ba like na yango bandeko babolingo topesi mbote na bapasteur nyonso ya Manchester. Mais likambo moko ezali koleka kati na mboka Manchester eza nini? Bato balobi bino bato ya media bozokoka koloba te parce que ezali likambo ya pasteur. Likambo ya pasteur esali boni. Na tangi likambo moko awa communiqué moko ezali awa euti koleka mikolo eleki ezali mikolo ebele batake biso na baninga nde tokutanaka na banzela esika tolekaka balobi yango ma bozobeta makambo kara parce que ezali mwana ya pasteur. Mwana ya pasteur asali nini kati na mboka Manchester?
Oh là là, bakomi nini, bakomi Greater Manchester Police jailed a semi-pro footballer who raped and sexually assaulted 7 females between 2011 and 2017 has been jailed for 28 years. Oh. Ezali somo koyoka phrase wana pona bato balobaka kingero sote o balobaka monoko ya ba oyo ya anglais te. En tout cas balobi te mwana ya moko ya mboka oyo akamataki kombo na ye Jonathan Diba. Jonathan Diba Musangu abotama le 12 ya mois oyo tozali na 1997. Kasi mbala oyo Jonathan Diba akolekisa ba anniversaire na ye kati na prison. Balobi te Jonathan Diba azali bongo na kokangama pona nini azali accusé na viol ya bato ebele na banda ba 2011 tina 2017. Donc a violaki 7 bana basi na mboka Manchester. Jonathan Diba ndenge tolobi abotama bongo le 12-10-1997 yambala oyo ekolekande kati na prison. Balobi te toza koloba te me na bino azali mwana na biso ya mboka avandaka bongo na Charlton. Alors azalaki bongo kukutana na ba victime na nyonso kati na église. Niango tolobi te ba pasteur bazali na problème pamba te église au lieu ezala esika ya ba église nyonso te bien sûr, mais ba église elieza la esika oyo bato bakende kozwa lobiko et comme après tango mosusu bato bakei mais tala makambo bana basi bake kokutana na yango jusqu'à aller violer 7 bana balobi yango boza koloba te pona nini po ezali mwana ya pasteur. En tout cas napesi kaka information que Jonathan Diba Musangu azali bongo na mokangemi akoti bongo na boloko makala ya poto ekangi ye nde esika wapi mwana akolekisa batan. Tika ete nzambe abatela molimo na ye pa yakei bongo na 28 ans nsima ntango akobima akoyeba te makambo ezalaka ndenge nini. Bandeko babolingo toleki na rubrike wana ezalaki bongo batakelekaki tro babi boza koloba te mpo na nini information yango bopesaka boza kopona bainformation akopesa. Batata bama bandeko nyonso ezali bongo information. Rango Tsatsa Rango TV na singi na bino kaka bo s'abonner. Bokenda na esika ngonga yali bolongola pak beta pak. Tango beti ngonga ding ding wana ekosala ngai bien pamba te petit poisson deviendra grand. Tozalaki kosala misala oyo kaka pona ba fan, mais maintenant tokei na YouTube professionnel. Na YouTube professionnel eza kosenga bino bo soutenir. Na sengi mbongo te, soko lingo pesa mbongo pesi mbongo, mais na sengi mbongo te. Kasi, tolobi, d'abord, soutien à liboso ya monene eleki makasi ezali kamata, subscribe, tope, o s'abonner. Tango ko s'abonner, na simana yango, biso tozui poids. Tango tozui poids, toko pesa ka bino ma information, boko banda ko attaquer biso li soute vie bozo sauter masolo akoloba leki nanga, boko mo sauter masolo. Masolo ako sauter alite, nyonso ezali tokoloba. Bandeko babolingo boyebi na bolamu te tozali kaka na rubrike ba pasteur ndeko Ogi na Londres pe akufelaki mwasi boyebi na malamu ke mama pasteur ya Londres ya Mangembo ya église ya Mangembo leki na biso Ogi pasteur akufelaki mwasi bongo ebembe na bandi bokozwa suite ya masolo na mikolo oyo pona koyeba ba programme ya bokundami na ye malobeze koloba mebele kasi mbandeko babolingo nzambe apesaka nzambe alongolaka nzambe alongolaki ebembe ekutanaki na esika oyo ya azalaki akende kokufa na bamboka ya ngere kuna na mboka mopaya ezali kaka liwa esika ekpeyelaki ye. Bandeko babolingo tozali toujours na rubrique anniversaire tokei tozongi na rubrique anniversaire tolobi te bato ebele baninga pe bandeko ya Facebook tozali na Ornella Engobo azali bongo kofete pe anniversaire na ye lelo. Ndeko Ornella topesi joyeux anniversaire na yo tolobi mbote lelo kati na mboka Manchester. Notre ami, mon ami personnel na koloba parce que Papi Kiba azali moko ya baninga otokutanaka na bango dans les années 2001 tango na komaki na mboka Manchester. Alors je dis un grand bonjour à toi Papi Kiba et joyeux anniversaire.
Couple Kiba, je vous salue. En tout cas, Papi Kiba Ponayo Lelo, joyeux anniversaire sur Rango TV. Meto Sengi Nabino, toujours beau s'abonner na Rango Tsasa. Bande Konangai, Papi Kiba, joyeux anniversaire. Bana Manchester, donc, beau profiter, beau meka ko souhaiter Papi Kiba, ba Mbotama Elamu. Soki Nabino te Tongo ezali malamu, Tongo tozaki na moi. Tant ezalaki mabe kasi na ngonga oboye moi moye bandi ko bima libanda so na bwaki miso na libanda ya studio esika na vandi na komona te moye bandi ko bima bato ba ko profiter ko lata moi léger mais keba moi couvert pamba te moi malili ebetaka biso oyo epesaka moi ba fièvre bangonga yango mikolo oyo bazali kobela mingi na pesi mbote na bandeko bangai malala puce otobingi Roger le vrai taximan de Manchester bamusu bazalaka nde ba hire ba private hire boyebi private hire ezalaki naki ni bon voilà private hire donc okendaka na baexplication te eloba Roger alobi ye Moutoranga bazana bango ba private hire bazana bango ba taximan te bisone ba vrai taximan. Donc le vrai taximan c'est celui qui conduit le black cab. Oh Moussou Azali private hire. Kokon Joko, je te salue. Na kanisipe de konabiso Junior Bolia na kanisipe Blaise ya taximan bon to benga bango tout ba taximan mais oh nyo sona tanga balika ba private hire bato nyo so balingo koma ba taximan bazali na temps ya kokuta na pe na bandeko na bango lokwa malala piche akopesa bango explication et pai wapito lolenge kani ko ikosala pona kokende kokoma taximan so ko lingo za la private hire bako gideyo bandeko ba bolingo toujours na rubrique wana torobi na kati ya Rango broadcast to pesa kibino esika bi bato bazali koluka misala bazali na link moko to check wana pona koluka bato bazali koluka misala donc so bozali ba membre ya groupe ya Rango broadcast botunata ndeko na biso Gaspard Kangeshenge akoyebisa bino mzee Gaspard Kabila oya biso ya Manchester bokeba so totangi Kabila babanga kapo soko tangi bato wana bazaka na pouvoir balbi oza moto na bango. Bon, je ne fais pas de la politique comme je vous ai toujours dit, mais na besi ndeko na biso Kabila oya Manchester un ancien Kadogo peut-être azaka ba forme ba Kadogo Kabila na pesi ombote ebele na mboka na biso tozalaka na esika tokenda kolia komela bisika ya kolia komeleza kibili soki otuni rikili kala mota koyebisa yo amenga pena na kenda nanga pa Vivier Bonjeka mais de temps en temps na betaka tour par-ci par-là pour rikili kala moto azali moto à gauche pe droite elingo banini na keina gauche na keina droite soko aleke pa Vivier Bonjeka bien reçu aleke pa ya Karibu na pa ya Mama Liza Mpunga Cyril Modongo le président Masolo Zakare Nako profiter na pesa donc Vivier Bonjeka Bambo Tenayo Cyril Modogo Bambo Tenayo Lopez Sambi le prêtre balobi yonde na kenda Kinshasa na zonga classement changeate Masole aka danger Lopez Sambi toujours bien habillé toujours classe en tout cas un grand bonjour à toi pourquoi pas saluer mon frère oh là là Blaise Simbu Monta Simon Monta Simbu Monta Blaise Simbu na pesi bambote ebele na ko profiter tant on a tangi Blaise Simbu na pesa mbote na baye penso bazali tinga kati na Manchester en tout cas bana mboka masolo ezali lelo to yaki na makambo o etali rubrique ya anniversaire rubrique anniversaire to pesi mbote na bato banso baye bako fêter anniversaire na bango lelo to lobi joyeux anniversaire baye banso bako fêter anniversaire na moko le 10 octobre en tout cas mbote na bino banso pe to lobi na bino joyeux anniversaire soki tokei du côté de chez nous na mboka lokola Facebook tokomona te tozali na bato ebele o bazali ko fêter ba anniversaire mais na ko profiter lelo na pesa mbote pe na baninga mosusu lokola la grande dame baninga na ngai ya Facebook la grande dame en tout cas bambote na yo Papi Mbungu aux États-Unis un grand bonjour à toi soki lelo na pesi bambote ebele parce que ezali na rubrique moko ya détente na rubrique moko ya anniversaire lobi pe tozalaki na anniversaire kati na mboka Manchester mobali ya bato ya mama oh là là ya mama Nadine otobengi na kombo ya papi mukuna pe asalaki bambula na elobi ezalaki matata na sima ya lopango
kati na jardin na tente bato bazalaki kuna Eli bandeko na biso. Donc le neveu ya papi mukuna était présent. Gela, un grand bonjour à toi Gela, petit frère nanga moko propre ya Bandal mwana Bandala solo. Donc vraiment bazalaki wana tozalaki pe na ba Christian Kiwewa, tozalaki na ba Gila Lubi na mama Gila Lubi, mama Lubi pe azalaki na biso katina ndako pe na se attente tozalaki na ba Paulin Masele, Blaise Simbu était de la partie. En tout cas mama Nadine Nesengonaye a préparé lubu oyo bana mboka basepelaki na bandi bato ba bukalaki minu na esika wana likolo ya kolia moi mosoni pe moi oizalaki wana bandeko babolingo kati na Manchester toujours tozali kokoba se kokoba topesi mbote na baebanso bakolanda biso. En tout cas cette fois-ci je dis bonjour à Doudou Nzongo, bonjour à Lucien Kiwa, pourquoi pas penser à son oncle Patrick Mangasa, le vieux bal, le seul grand ami de Lutumba que je connais. Narobo Sanate, Kisilola, en tout cas, na mamaleki anganya Koffi Olomide, Kuna Namboka, ya Bolton. Elvis, le grand taximan de Bolton. Un grand bonjour à toi aussi. Chiquito Mouchachino, tu te rappelles Chiquito Nabisa. Bon, Aza Mouchachino teme, tozana Chiquito Malela. Chiquito Malela, ndeko Nabiso, boyebi ndeko ya Belezika. Ma Belezika nyonso boyebi bango to pesi mbote pe na famille Belezika nyonso. En tout cas bambote na bino yango wana bande ko ba bolingo soki na lobi ebele bo pe na bosani ba jumelle est-ce que na zali pe na moto solo na ko pesa mbote na ba jumelle na ngai, les deux jumelles qu'on appelle Simba Musei et Nzuzi Musei, mbote na bino esika bozali Maneli Musei kuna na kati na Paris bambote na yango wana pembeni na Beata Lempika. Un grand bonjour à toi. Topesi mbote na bae banso bakolanda biso. Mon frère Didier Masuki. Didier Masuki, en tout cas, quand je cite Didier Masuki, je suis très content parce que ce sont des gens au Bapé Sarabiso pe chance tanto bandaki awa na YouTube awa na du moins à part Koko Njoko, il y a eu Didier Masuki aussi qui m'a épaulé en publiant mes vidéos. Alors maintenant, je passe vraiment à vitesse supérieure. Je ne peux pas oublier de remercier les gens qui m'ont aidé à niveau. Je pense à Didier Masuki, j'ai aussi le culot de penser à Richard Debec, pourquoi pas William Masuki à Paris. William Masuki, quand je pense à tous ces gens-là, je vois Eradi Barouani, un ami d'enfance. Roger Mpongo, un ami d'enfance. Zino, le petit frère de Roger Pongo. Bambo Tena Yangwana. Il y a Dédé, Katina Mboka à Paris, Pe Bambo Tena Yangwana. Je ne sais pas si on a toujours dans Cameroun, au Tikalisco, à Paris. Je suis sûr que y a Dédé serait aussi, Dédé Mpongo serait à Paris. Bandegoma Bolingo, Moussa Mabiala, Bambo Tena Yangwana, Mertens Ngoma, Akokisi Bambula na ye, Lelo, en tout cas, Tokozong et la Atambala Mkama, Namukama. En tout cas, bambo tenayo et yangwana. Mazolo, babi wapi kenge wana yali. La seule personne au niwel akuka yemba kati na famille. Évidemment, yemba pe bato mosusu me. Tokotanga te po bato bakufa totika bango. Bapemba na boboto. Nzambe azaye nzambe apesaka nzambe azwaka. Nzambe alongolaka yemoko. Na kati na Manchester, tozali bongo kolela Mama Véronique. Véronique nyota akufaki bongo le 25 août ya 2021. Tokutaki Mama Véronique kati na ndako naliwa akufaki kabelaki pe alekanaki beka na mokolo le 25. Kobanda wana tozali bongo kozela kokunda manaye makambo manso makomi pene pote tokunda. Na kolika te bato banso o bayebaki Véronique ba bongama po ete tokoka kokunda Véronique na le 22 octobre. Na le 22 octobre, ezali date approximative oyo epesami pour que to koka kokunda Véronique. Donc na profité na yebisa bino pe lisusu ke kati na mboka Manchester tozalaka na ndeko moko babengi Théo moi na Manchester azalaka bongo coiffeur awa na mboka Manchester et pas ya coiffeur ndeko na biso le coiffeur Issa baninga na biso ya ngambo ya open show na pesi mbote na Issa salon Issa. En tout cas
tokoki kobosana tete azalaki kosala kuna Théo, mais Théo akufaki, mais kokundama na ye kozala bongo na le 16. Le 16 samedi, le 16 soki na bosani te samedi, samedi le 16 Théo akokundama kuna esika azali bongo kovanda na mboka Convaincre. Donc pour na ban communiqué nécrologique yango nde esika tosukisi ba masolo na biso. Toko zongela bino na ba émission mosusu po ete tokoka kosolola maimatali politique, maimatali masolo ya mboka. Bandeko ba bolingo Raphaël Ngoma Molobe na bino na sengaki na bino kaka eloko moko po s'abonner katina Rango TV. Rango TV ezali bongo katina page Facebook na biso Rango Tsasa, Rango Tsasa ezali pe na YouTube. Bon meka ko s'abonner pour que tokoka ko zala na to garder communion entre ngai na bino. Bandeko ba bolingo batata ba mama bandeko lelo pona lelo to sukisi bongo petolobi mbote mingi na bana bandalungwa nyonso on atangi kombote et quoi Guy Ekamba na Paris, un grand bonjour à toi. Edo Manzala, un bonjour à toi. Je peux ajouter encore à côté de ça Vieopi Barouani, en tout cas merci beaucoup dans mon commentaire dans la photo. Le grand pilote, il y a présidence Opi Barouani et Opi Eradi. Voilà le grand frère de Eradi Barouani. Mama Bibi Sangala kuna na Paris. En tout cas, Bambote nayo. Juna Jana na pas les karananganda l'air nyoso Bambote. Ya Juna yango wana. Quand on parle de Juna, on pense à Dadju et Gims. Bambote pe na bana na biso mi bale wana. Fali pour pas toujours meilleur parce que tout tangi Dadju ba Gims c'est donc ok la musique. Tout tangi pe Fali pour pas toujours meilleur. Boluka botala malekaki na Tanzanie. Bandeko ba bolingo mbote mingi de la part des jumelles. Balobi timba musei na nzuzi musei bapesi bino banso bana Manchester mbote ebele. Mama Edwi Shongimba mbote no yangwana. Nene Souza. Oh, Ballon d'Or, Magui Ballon d'Or. Bambote na yo yangwana mwasi ya bato ya papa Prince Mabika. Toussaint Mabika bambote na yo. Dompuya. Un bon Congolais qui se respecte. Méthode Ngimbi Mokuse à Talo. Yaya na Flavien Ngimbi kuna na kati na Londres. Flavien Ngimbi mobali ya bato ya Mama Flore. Mbote na bino banso. Jean-Remy bambote na yangwana. Mazini Torobi. Un grand bonjour monsieur et madame. Bambote na bino yangwana. Roko Auti Bongo Mboka. Brazzaville. Azongeli biso. Toko kutana na itoiba. Wapi Mungusu. Wapi Nini. Songi zema be pas de ko ba. Au revoir. De tokutani mbala ya sima.